Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Rachoula Caramel encore chez vous en ce moment pour vous donner des actualités. Mais actualité, elle est lourde en tout cas. Dieudonné Maweja, Vital Mabiala, Marcel Mwamba, tout ça bongo et pas il y a Mama Poso. Moko, il y a des artistes et comédiennes, il y a Congo, République démocratique du Congo, mais surtout il y a des images qui sont dans les réseaux sociaux qui est Maman Oyo. Comédienne na biso monene ya Congo a sala bongo accident au place et tu ebi que accident mais zakelo ko yo to kana kati mais accident wana et kotisa ndaku banda ba mois ebele oyo ezopesa vraiment passi azi choc donc ya moto ye lelo na kati ya ndaku na ye pour te rendre visite pour te lobi balobi moninga ya passi aibaka moto moninga malamba aibaka na tango ya passi ce qui moto na problème et pour soutenir attendre les solo ya pamba pour rendre au réconforter vous appelez comme motuya so posa na moi kopo ya ti ya kokabola nae et vous appelez comme motuya ndenge ezali kambo accident ezali kambo ya pota so peut to tie moi appris na biso na kosunga na moi pansement et ko sala malamu ndenge to mona ki moteme toucher biso ya ko mona ndeko pe mwana mwasi aza mama azana bana azana famille ko vanda boye ko sala musala te biso to ebi ko ngoso ko sala te bichete liliete ya mwana mawa to yiko la bongo Mama Poso artiste comédienne na biso ya munene na Kinshasa mbote na yo mbote Mama Rachel to kiti awa pani na yo obisa biso nanu po mingi peut-être na ba réseaux sociaux pe akali kamba lokuta we bisa nanu bato ba kolanda ba yeba problème nini ekomela kino Boso na kolobana nous merci na papa Yves nzamba pambolo abatelo abakiselo ebele bon problème ekolela ngai na sala accident na sala moto a tout ngai 3 mois et demi déjà nazoki 4 mois bon bandeko ya kosunga parce que nazaki na babeki atambolaka te bandeko ya kosunga basungaki na libanda pena baninga na ngai ya musala to sala ka musala moko en tout cas vraiment soutien zaki ya makasi soki bango te na bato libanda te ndeta musu na tiki beki te nde pote ya kisu makasi po ezala ki vraiment makasi alors na sali constant que na remarqué bango pe bazana ba famille biso na bango pe tozo bunda kaka mutu moko kondima azwa se porter garant potango pe leki munene chaque jour ayaka quand même alors nazo comprendre bango nzamba pambola bango bisika bazali abakisela bango ezangi na befort nyonso to basala ipo na ngai mais siko oboye évolution apota amoni eza pota eza munene makasi batonganga 225 pence bon ezo mata maleme montant batongi bongo musunye bebaki bazaki obligé bakata ndenge batongaki wana bakata na misuni wana bakati bon etikalaki polele na siko bazotia meche fo musunye botaka malembe alors basala anga pansement chaque jour alors chaque jour ango na sepelisaka pe bato na ba télévision bato pe batalaka ngai na bandi musalo na mwana mukie na koli lelo na komi mama boye na pe na bana kovanda boye ta musomona lelo basali yo 3 jours basali te yo boyebi moyen yango moni pote zo umela évolution ezo kenya nyeti te mais ce que évolution za nango ke ndenge zaki dès le début oya pesinga iboye oya sali boye nazo zo chaque jour pour taper quoi avancer donc na vandi donc naza na minso donc ngai moko kaka alors tout le monde a ba comédien boza na ba structure na bino ce qui peut ba benga so ba nini ce qui a GC so nini ba structure na bino wana moi soutien yala kité bon donc na koloba te a NTPC na mona mutu te fondation to kanisa et papa JP Masamba nde bango vraiment en tout cas na ebiti ta on a sali kaka accident après 4 jours bango nyo surtout bazaki sensibiliser bango nyo surtout bayaki do baki otala ngai bayaki na enveloppe na bango na somba bakisi donc nazwaka traitement il y a 2 semaines. Alors un NTPC ça pour vous allez qui membre na kati NTPC te on ba soutenir yo te tondeni naza membre bon président Masumu ayebi naza président Masumu ayebi naza membre ayata une fois assister na ebité so bazana ba préoccupation na ebité mais ko juger mutu na musika boye eza donc naza bongo te mais na ebité ata ko déléguer mutu te na mona mutu te na mona mutu te donc nzambe ka muta obatela so nzambe te za passe
otala ndako bato ofuta fin du mois bana baoke classe mwana nga liboso sikoyo sonya biso ka okende susu te ana G3 aoke sous classe te koza na idée nyonso wana hein okosa crise osali AVC donc yango na osenga na osaka nzambe merci po azobatela ngai po soki yete makambo nazomona na misu na ngai otali bato babetela nga maboko bato basepelaki na nga poso en tout cas parisien refoulé ezalaki boye en tout cas pe na suka na bokilo ndenge osalaki nasali ba théâtre belé na mboka oyo pe mais dommage nayebi te nzambe ka moko ayebi évolution c'est quoi pota ou bien tant que ça accident pota c'est qu'on a minute franchement moi ils aura mon combien et puis bakisi non mais quand on va s'habiller comment on peut s'en sortir par jour pansement ils a $10 par jour 17 000 francs bato bayebi na bopita ndenge ezaka na bapota minene bo pona kanga bango temps nazwaka vraiment temps basanga pansement bakisi nazwaka par jour nazwaka 6 grammes donc il y a tongo pourquoi 6 grammes d'antibiotiques pour 1 gramme ils ont cocaté pour na poids na ngai pour et bel sapota pe na ndenge ya kati mona autant tu na kozwa bona kati kirizati donc il faut vendre 3 jours aux huiles sous bon il mo tala atozo bela malaria sozo kata ba kirizarandeni. Donc c'est ça. En tout cas, tu dis que tu non des arabicolo ba comment la banco ko sala ba escroquerie bien na réseaux sociaux mingi ba to ba ko ba non peut-être c'est un coup monté pourquoi que l'accès quand même à tête tout le monde à ta potate mais ba identifier quand même que vous a vraiment la passe. Alors oh là là maman mujinga uzomona ndenge poteza munene bandeko en tout cas ils a pas si komona boye ils a pas si komona boye lelo oyo na ba boîte biso soto yebi et comment ça muto kei boîte il faut soya ineken soya Beaufort soya Castel alors ba mbongo wana ya ba soya ba Castel so pesi moto abika polobi asala liso mosala to pe sauver vie ya moto oyo na ebité na obimisa ngo masuba na toilette oyirine na opesa mutu oyo bon moyilinge kende o surveiller nini ya malamu atana miso nzambe to atana miso satan nini ya malamu ko bikisa mutu na liwa na ko kende ko tika masuba na toilette atana satan on sepela na ngoti tozala vraiment na motema boboto tozala vraiment na motema bolingo motema oyo ya congolais président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi abi yaza papa amour et puis na discours na ya suka awa ya ba vœu le meilleur pour na année 2020 alobi que mutu nyonso oza na bonne volonté ya kosunga ba bazana ba problème ba sala yango boza ebele en Luanda nazomona bongo Yves Mandika Serge Kusanika depuis Allemagne papa Yves Mavambu depuis Allemagne merci na yo ndingo zolemba te kosunga maman poso ninga azabo et pansement ya mokolo tout ils ont vraiment problème Roger le combattant maman poso aleli soki mambongo pansement te mokolo nyonso te kozala ezala malamu bino so bebi pota ndenge ezala boye kenda tina motema soki motema pe kuti sous ba problème ça malamu te moi miliki moi secret moi kolia moi nini moi pense surtout eloka mutu eza pansement bandeko olebo sala ba viva bo sunga moi la moi si oyo artiste comédien ya monene ata yo moko bota na ba photo on dépôt biso ko to ina sima to écoute déjà poté komi ba komo kanga la photo biso to monene singa na yebité non ki malili ma ya miso kitinga o mona ba pota modèle abu banga na bota mana na mona na nga ngote en tout cas nga rasula caramel na osenga na bilo tu ba to nyonso bolinga rasula caramel so vraiment linga nga linga na mutali boso poso elle ni comédienne ça monene lingana no yezala teke lobby mutakufi alitoko mona mbamo ba sac ya loso komo kita ba mbongo komo na ba enveloppe ezana tina te ata nzambe na likolo on se blanc te pombongo on pe ezana on pe na impact te po oye ko tikela mutu oyo azana sans vie un mot de la fin pour la bagage ba kolanda yo en tout cas surtout na kama pasi oyo na ndenge to yo kalisusu ba comédien ba oti ko kende bongo kuna na kinga kati parce que biso to yebi ex première dame maman Olive Lembe azara na système moko ko réunir ba comédien kuna na kinga kati pona ko lekana bango ko fêter ba fête à fin de l'année malamu alors bato nyonso bakindeki kuna est-ce que bataki kombo na yo et puis bato bakendeki ba sonjaki na yo teke moi quand même quelque chose de bimi kuna tokeni toketika ta moninga na biso
Pour na combo na ngai et kota ki ezalaki. Parce que kokyo tambola te. Bon, na habité qu'est-ce qui s'est passé? Nde baki na habité. Na habi vraiment te. Donc batikali pour bingote? Te. Vous y message te? Te. Mais est-ce que moi ezali on va communiquer yo directement na maman Olive? Na moyen te. On a moyen te. Na moyen te, nous avons moyen de. Et pourtant, président a bien non, soutenu les AMT, parce que yo lobby aux membres, baza déjà tous les prix le plus mieux hein, il y a comme ça message. Mais la minute où maman Olive Lembe pas Hollanda, peut ça message parce que maman Olive Lembe Hollanda retourne aussi, il y a Hollanda image et puis en retour on a TV nationale normal. Lancer un message pour la maman Olive Lembe. Maman, message na zolo bakaka ke ngai poso ya groupe Les Princes du Rire ya Ngalfar na lokuli na sala accident donc soins médicaux nazozwa ngai moko soutien ezate soki kosunga ngai nazali nzamba opambola yo vraiment pour moyen ya atteindre yo ezate nani ya komema sango nani ya komisa mtu azate donc yango akana na loba et au fond du cœur. Alors maman Denise Nyakero au père Zali maman Moboto elle a vraiment peu kosunga bato bana ba problème papa Félix Tshisekedi Tshilombo azali papa ya bana babi papa d'amour maman Denise Nyakero yi azalaka tout le temps kolanda ba réseaux sociaux na ba télé na ba radio pour qu'il même la rende le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo message parce que yi azana mongonga te lancer pe message na yo pour maman Denise Nyakero. Bon maman Denise ngai moko pe ya bana na yo poso na sala accident na bela donc naza na ndako naza na bana fo batanga ngai moko fo nazwa traitement suka sanza pezo zela ndako ya bato donc nakoki te nasalaka mosala na mboka oyo nasepelisaka pe bakonzi ebele na kati ya kisasa oyo donc na mokili oyo mais tala sikoyo na belinga yo na vandi moyen na continuer kosala misala na ngai ezate pona nini lokolo ezana na pota nzoto komina no makasi te ezosenga bakisi surtout bakisi vraiment donc message na ngai moko pe ya bana na yo o basaka misala lokwa baninga nyonso tout message yango na komisi oza mama Moboto mama bana ebele message na ngai yango pour bien surtout bozolanda bongo na pasi na mawana motema ya komona bongo souci ya ndeko na biso poso moninga mwasi congolais lokola bino en tout cas ezali pasi yo moto simba mina motema ya komona ndeko ndinga ko belela azwa ta pansement ya pambo ya mokolo nyonso asengi na eloko kolia te asengi elamba te azwa ta pansement pour que azongisa nzoto santé zonga normal akoba na mosala na ye po na mosala nde libikili ya ye libota na ye bana na ye. Merci boza ebele nga na obelela kana zobelela mbim nazobelela kaka mbela na ngai Yves Mandika depuis Luanda maman pose ça un problème. Roger le combattant depuis France maman pose ça un problème. Evander wana poto mozo ya kalate maman pose ça un problème. Donc passe na mawa ya biso kolomba do malobe sili to pesa bino numéro na ye numéro ya MPC pour la bande bazana Congo o ba kosunga ye numéro ya MPC zali 081 35 76 26 et puis 5 à la fin. De bander les sous pour la bonne compréhension 81 35 76 26 et puis 5 à la fin. Ils allaient bon vous d'accord pour la routine d'éléments quelque chose moi libre moi miliki moi nini moi traitement et moi pansement et cause là vraiment malade mingi. Merci Nabino o simba makipe bozala ki branché botine de bateau sous émission o balanda pe bo simba mamotema botine de la ndeko pour soit quelque chose.